Bonjour, bonsoir, bon samedi. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele na katiyama. Bota nabino boboto bondeko na ba oya biso ya église ya catholique. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika bisubino. Toute tendance confondue. Bonjour, bonsoir. Vraiment bandeko nanga toye tokembango topesi yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo matondo na bandeko na biso ya Kimbangiste basalam alaikum na ba oyo ya ba musulman. Vraiment bonjour et bonjour na ba témoin de Jéhovah néo-apostolique église ya Bima toute tendance confondue. Bozana seya sous les baobas. Merci na présence na bino. Merci na ba like. Merci na ba partage. Merci na ba commentaire. Merci na ndenge bozalaka toujours wana pona moral nanga ezala bien pona tosala eloko moko ya excellente na kati ya sous les baobas. Bande konanga tozana oya tobengaka live together. Live together batu ebele ba comprendre ya kangote ezali site moko très efficace o eza kosunga ke muto azana mwasi te ozana mobali te ozo luka ozana okena ba église esimbi te ok partout esimbi te yaka komeka chance na yo awa tozaka lokola babeki tokopesa appui moko boye na kati ya relation wana vraiment pona esimba. Alors bobengi la danoise na 00 44 74 59 62 52 17 ou bien ok na ba vidéo nanga mususu okomona numéro wana vraiment très bien ozwi yango benginga ekozala bien. Toujours la semaine prochaine nga nazokota na vacances il y a 6 semaines nakozala disponible pour nabino pour na ba mariage en tout cas ekozala bien makasi. Bande konanga tokota na lisolo alelo ezali lisolo ya pasi na mawa ezali baka oyo tobengaka bakazus oyo toyaka nango na communauté oyo bino bosungaka mpona tozwa basolution moko ya malamu. Bandeko nanga na kati ya communauté eloko ekweleli monika libanga lisui tchaku ndeke koseka te eloko ekweleli ndeko mwasi ntango biso ezoleka mpe na kati ya ndako na yo ozoyeba te. Alors il faut kolandaka baémission ya boye mpona kolamusa conscience ya kati ya ndako na biso epuis kofongola bana na biso miso lobi nzambe akoki kopambola bango mpe babali bayeba ndenge nini bakotambwisa makambo na kati ya mabala. Toza na ndeko mwasi aza komilela alobi bolukelanga solution nasala nini na mobali oyo nakende wapi. Ndeko mwasi abandaki kosala na société moko kitoko makasi na kati ya poto azosala na ye bien aya poto na ye bandeko babengisa bafamille babengisaka ye atangi mpe baklasse na ye malamu bandeko nanga abande kosala na ye. Alors age mpe epusanaki akomaki ape mpe na ba 33 ans oke ba 34 ans vraiment libala ezalaki te boyebi na age wana soki ndeko mwasi aza na fiancé te aza boti te aza na mobali te en tout cas ekomaka age moko ya keba parce que déjà na 24 ans soki oza na fiancé te eza lokola okwafe Sainte Catherine. Alors bandeko nanga ndeko mwasi aye okutala mobali moko batindaki ye aza mpenza mwa mokonzi ya pe kaka ya biso kaka bato moindo batindaki na société wana aya kosala mwa banquête ka ndenge ezalaka parce que azalaki un peu au placé na société na bango baye kosala banquête na kati ya société oyo bango bandaki kosala. Alors bakutanaki aya ye nde azalaki lokola koguide groupe wana bayaka période wana na société na bango batiaki mwana mwasi wana azokolakisa bango société tosalaka boye makambo ekendeke boye balukaka boye. En tout cas papa mosusu azalaki wana ye mpe azalaki abalaki te ye mpe akomaki déjà pe près na ba 44 ans baza na différence ya 10 ans ye mpe abalaka te. En tout cas basololaki à part makambo ya mosala ekotaki mpe makambo ya bolingo. Malgré mobali yango azalaki kitoko makasi mingi te mais la fille n'avait plus de choix atali position ya mobali azosala mosala kitoko voiture a bien telemi libanda so mosala esili atali abi non ndimaka mobali oyo na choix te. Alors vraiment ndeko mwasi andimai mobali en tout cas eza
couple moko kitoko komona bango malgré mobali aza kitoko makasi te mais talaka mobali abongaka na ye kaka bandeko couple evandi bawumelaki na fiançaille makasi mingi te vraiment bango mibale bazalaki pressé oyo mwasi azomonaka aza na retard mobali mpe amoniki aza na retard en tout cas baselansaki au bout ya 4 mois 5 mois ya connaissance basali mariage na bango civil basali mariage na bango mariage oka bolingaka basali mariage coutumier après 9 mois baekosala mariage religieux alors babalane bato babeti maboko moninga bali sepela moninga bali sepela mais oya koleka na kati ya ndako na ye yaya toyeba te alors bomonaka libala te eza prestige non bandeko na ngai biso bakongole mutu okomisi libala eza eloko naturel eza eloko nzambe apesa ozwi peut-être t'en fou yaya libala eza eloko moko te ya ngeli eza eloko moko te ke non libala eza na baproblème nango yaya eza libala eza facile te tant mosusu vraiment soki kutu moto mpenza azoraisonne alingi na ye kimia tant mosusu akolingana kobala te yango bomona bamindele bakomprena makambo koleka biso basotelaka si le mariage te moko akovanda kuna mobali moko boye bavanda na bango kaka balingi na bango na kosengage makasi te parce que mariage eza eloko moko ya facile te moto ya kokosa yo te ndeko na ngai alors ndeko mwasi akoti na libala nzambe apambolaki bawumeli te azwi zemi ya mwanane ya mwasi asepelaki makasi alingaki mwana wana bandeko na nga na age aye kobala soki aboti apepre ndeko kedia na 36 ans bandeko aboti mwana na ye liboso na 36 ans pepre bandeko ndeko mwasi asepeli bafamille ya mobali basepeli bato bayaki basali mwana koksi inane basaleli ye feti ya monene basepelaki vraiment c'était bien tout allait très bien ça semblait être bien baye kobota bana misatu bazala bana misatu la fille aye kokoma na âge ya 12 ans na baleki na ye misatu abi mobali alobi age na biso epusani baboti fille moko 2 garçons en tout cas nzamba pamboli biso tofanda na biso tobokola bana age epusani sikoyo eza na ntina te tobota nzoka nde bandeko na nga ndeko mobali wana abombela mwasi na ye eloko ya monene oyo mwasi abande koyeba te mobali wana azalaki moto baloge donc blaire aye kolinga mwasi wana azalaki deja na kati ya secte azalaki moto baloge ndeko na ngai azalaki baloge wana camarade na ye moko moto na kaka na compagnie moto alakisaka ye ntango abandi osala abi omoni société oyo en tout cas mpona ozala bien mpona ozala respecté mpona boye il faut kokota baprière oyo kosala basacrifice oyo donc mobali wana akotaka na ye deja na baloge azalaka moto ya baloge asacrifie bato asacrifie famille asacrifie bato ebele oyo basengaka ye bacondition na bango basalaka wana bandeko na nga en tout cas ndeko mobali asala yango deja bandeko bobosana te boza na se ya sule baoba moi eza tellement makasi mais tozosepela nango moi ezalaka bien tolati à l'aise toza na besoin tofungola bagaz te tochauffe ndako en tout cas on est très bien à la maison mais tobosana te moi kopo mai esalaka bien makasi tomela mai ebele bandeko na nga ekosala biso kitoko makasi voilà vin blanc vin rouge pe pourquoi pas okomela na oyaya nyonso wana esalaka bien na kati ya santé alo bandeko ndeko mobali wana akota baloge mwasi amona mobali asalaka esika bien baza na mituka mwasi kuta amemaka jeep mobali asombela ye mwasi asalaka na ye mpe donc mbongo ya mwasi kuta mobali akipaka yango te mama boza ebele conseil lisolo moke conseil ebele
Ya mwasi boza ebele, ya mobali boza ebele, bandeko nanga boza ebele, oyo mobali akipaka mbongo na yo te. Awa na kati ya poto na viwo ya bafacture, me mobali akipaka mbongo na yo te, sala na yo, ye azwaka mbongo afutaka ndako, courant, gazi, makambo nyonso. Mama, na poto oyo wapi? Na poto oyo ka oyo poto oyo, même mobali yango aza médecin, même kutu aza soki ingénieur, même kutu aza nani, même kutu aza président de la république. Yaya, awa tosala kaka sangisa. Ata ya muke na yo okoko contribuer. Mendeko mwasi mobali aza kuna te. Afutaka ndako kutu basomba. Donc parce que mobali aza na misala mabe. Ndeko mwasi ayebi na epete. Amona na epe loko grave te. Parce que ndeko mwasi siko ndeko mobali asambelaka na église. Aza vraiment engagé na kati église, ami pesa na kati église. Donc aza ba papa oyo baloba mingi na kati église te, o pinda balaka asuli kambo kene pa papa Germain kuna nde kozwa mwa solution. O mwaka papa zomba na malembe, mama tambola boye, sala boye, sala ka ba jeune, ako sala ba jeune nandaku, mama mikolo toza na jeune, mama tokota jeune. Donc moi si aza kutu na idée te ya mabe, nzoka mobali akenda ko jembela na sima ya prière pona boyeba te ki asalaka misala mabe. Bandeko asacrifiaka bana bato, asacrifiaka biloko bato, mbala mosusu na balobi sacrifice ya suka. Babi soko sacrifice ya suka wana, en tout cas yo komi élite, okobanda sacrifier lisote. Et puis yosko banda ko coacher bato. Bato banda ko coacher wana, bango bando yena ba sacrifice na bango et banda ko sunga misala na yo. Babi na mbalo yo, il faut ça la pendant une année, on la kaka bana ya 12 ans. Ceux qui ont tombé bana entre 12 à 15 ans boy. Ceux qui ont tombé na mona mo boy ya 12 à 15 ans, o bandola la chaque semaine, une fois pendant une année. Wana ozana chance na yo. Mais ceux qui ont tombé te, il faut lukabano ya 12 ans. Ola la kabango chaque semaine. Bande ko eza condition makasi. Siamo bozo mona bande ko ebele, ba mibale be na kishasa omona na mbongo, mais azoke nokola na mwana 12 ans, oyo kutu mabela malunga ezate, eloko osimba na nzoto mwana wana ezate, mais bozolo banini o alingaka bana mike, non. Eza bakisi. Parce que moi na 10 ans, moi na 12 ans, guni ni azanango. Ayebi ko sokola te, musukuta ko kepe asubi akopamusa te, akobima ne pe sola masuba, mais mobali azolinga ye, yaya eza pona bakisi na bango. Bande konde ko mwasi, moko mobali amoni penza ke aluki mwana 12 ans, ba pesi le kwa emo luki mwana 12 ans, mwana 12 ans zate. Soki azate yaya ozokende, ateli bomengo, ateli bien, abina kufa kaka boy pona bunene. Atali abia non ke musika te atuni. Mwana nga moko aza na 12 ans zoke 13 ans. Babi eza ko telo kwa bien, soko ko convaincre, soko ko joyer, soko yebisa mwasi na yo vérité o banda kolala mwana wana ou bien soit okoloba te ozolala e ozala bien pona e aza kutu mwana kati ya ndako. Bandeko papa wana salaki tout, abandi ko gâter mwana, abandi ko bimisa mwana, papa mama ebika parce qu'elle ba penza la fille à papa alinga mwana ne makasi, alingaka mwana ne makasi, mazaki na chouate abi asa dab akufa na epete na bando sala e makasi te na bando sala, mais il faut éjaculer na kati ya mwana wana. Alors bandeko na ngai, ndeko mobali azwi mwana ti mwana 12 ans convaincre ye na ndenge na ye, abandi kobima na mwana koyebisa mama te tala makambo eza boye loko nyonso lingi bobe, mwana pe atikali koyebisa mama te. Alala moi une semaine fois lala ye, donc bize mwana na buya 9 mois. En tout cas mwana abelaki akobela makasi. Bazala ba médecin na bango
Papa li comme maman n'est pas médecin. Oh, tous en pensé, en tout cas, moi, na zobé la boé. Pas comprendre, moi, na comme vimba. Moi, na zesou bien té. Papa lobby, ah non. Papa forcé, 9 mois, 10 mois. Ti, à quoi sera une année. Donc, à comme une élite. Mais moi, na, à baby, à belly. Moi, na comme vimba. Mais papa lingi ba mais maman n'est pas GP normal te ba bébé te à hôpital privé. Hôpital monsieur privé cher. Donc azo la ki sa maman l'hôpital na lingi moi na ngana hôpital mi te photo me men hôpital ya munene ya cher na futa mbongo pona moi na nga bika. Pona Rose abika comme na Rose. Kombo na ezalaka Rose. Pona Rose abika bande konangai. Papa zomo nango, maman zomo nango, donc baké l'hôpital à cher. Nous sommes à l'hôpital na bango moko, hôpital ya bango moko, ya monde des ténèbres. Donc ba traité, bazo sala quoi, bazo traité moi na, en tout cas moi na aye kokufa. Rosa Kofi. Ah ba lelaki. Papa leli, maman leli, bande ko batunio so ba leli. Nzoka sacrifice wana loko abimai na mwana na Yesu kasuka fale mwana wana kende kokufa mwana wana papa nginda lisusu akoma siko elite yende siko akoma kozoba petit jeune banani obayaka soko koti na mouvement wana bango ba sacrifiaka lisusu te mama wana akoma inconsolable akoma mawa ndako ekoma mawa mbongo ngo enfin utilité nango emona na kalisute papa ngo pazomona mbongo ngo lisusu tina te bande kona bandi ko chite mais chose grave banda bakenda kokunda Rose la petite o akomaki na 13 ans demi yaya Rose abimelaka papa na ye mikolo nyonso akende na toilette Rose azawana papa je suis là avec toi akende boy Rose azali ah donc akena musala alala mukika hi moi c'est nini tikata nazo comprendre papa community likilau kilau mama lobi me nazo comprendre te souci makasi boye omo quand même so gangi Rose azawana mais mama zo mona ete bande ko histoire vraie théâtre te lokuta te. Pardon que maman le bien en tout cas il faut tout qu'il na bassin na nzambe. Église o bango bandai ko sambela wana o papa zaki engagé église wana pezali église ya bas donc ya misala mabe bango pe babomba makana sima Yesu. Alors moi ça lobi non. Moi cette fois-ci il faut na luka bassin na nzambe mususu. Ok na bango wapi eza nini faut qu'on soit la fidèle bino bokomika bisambela sambela bosambela bima papa to umeli na église oyo liwa ya Rose ti lelo nga na comprendre te Rose akufanga kaka boy maladie Rose abela eza maladie ya ba chinois babengaka ngo beri et là est-ce que Rose abanda ko lia loso est-ce que Rose abanda ko lia loso papa na nga azo ibisa mbali na ye. Est-ce que Rose abandai kolia loso ndenge nini Rose ya kobela maladie oya batu baliaka ba loso Rose abandai kolia loso te bande ko en tout cas bimisaki problème makasi et ko sala ke ndeko na biso ake anandenge ka kinchwe ki mwasi wana ake ko consulter ba sai na nzambe mususu ba ko ise babi mama tozo mona boye mobali na yo boye mekana nu kosola na mobali no pato moni pe mobali na yo azolinga ase suicider esprit a komi boma eyelié parce que le bien ko kokalisute ko monaka Rose abimela kaye sous Rose ngo abimi azali mutakala sous Rose abimi azana cercueil sous Rose boye en tout cas papa et comme il qui est traumatisme kotaki alobi en tout cas vome kuta kufa na ye a se suicider esprit a suicide ye lié abandi kokonda beauté sili donc akomaki bien ti alors ndeko mwasi avandisi mobile na ye ayebisi atui mobile makambu nini oyo yo osala mwana pona mwana bimelaka yo il faut loba papa mwasi ayebisi na si na yebi nyonso
le moment est venu en tout cas yebisanga yi vérité pour nga na yeba na lukesika na limbisa yo wana ndeko mwasi ayebisi mobali. Alors ndeko mwasi mobali avandisi ye alobi na ya en tout cas lokolo lobi boye okolukesika olimbisa ngai makambo bayebisaki ye na bato wana ke ye mutu aboma mobali na ye e mwana mobali abandi koexplike ye me bayebisaki ye teke abanda kobima na mwana wana basai na nzambe bayebisaki mwasi wana te mobali ye moko bavandi na mwasi bake na restaurant ya bien abandi koexplike ye ndenge nini makambo elekaki. Donc ndeko mwasi ndenge aza wana aleli alobi ayebi te yango toye kotuna bino na kaya boye ndeko mwasi aboya mobali wana bino bato bolobaka libala bato mabala boza wana bolandi yango bato bokangama basala mobulu bokangama ka wana bolobi nini ndeko na biso ya mwasi atikala kana libala limbisa mwasi mobali na ye parce que mobali na ye balobi ya kosakrifie lisu bato te akomi elite sikoyo Rose nde azobimelaka ye bolobi nini asala nini alimbisa mobali ou bien amema mobali na police à la police parce que mobali aviolaka mwana lokola mobali mwasi enregistré mobali enregistré na makambo nyonso ye moko alobi ke ye abanda kobima na mwana eza viol azo mérité prison. Est-ce que akene konango na amemango na justice na ba autorité parce que tant ba divorcer papa za na droit ya bana te. Est-ce que asuki songo kana famille abengi sa famille na bango boya kotala makambo oyo ndeko na bino asali parce que enregistra qui est azanango azana ba audio un jour alobi tokozwa chance wana aopesa biso ba audio wana mais totala ndenge nini makambo eza kokendele yango bino pe bazuzu ya internet alinga bino mingi bato mayele lokola ba mame Emilia ba mame Emilia moi ça papa Gaëtan lokola ba correcteur rouge maman sage ka ça fait longtemps toyoka ke lisute mais lokola postara ba vidéo na Facebook cela veut dire que maman sage aza bien et toyoka ke lisute tout le monde ke soute mais toyebi kazane malamu totindele bambote belé. Voilà, basi ya mayele baza ebele so na bandi kotanga ba lista wa ba Queen Mada ba Jolie ba Tinisa ba Patience ya Kimwena ba Dikina en tout cas toze ebele ba HM ba ese bota ela biso likambo oyo ba mama Pingila vraiment bino nyonso wana bota la likambo ndeko mwasi akwele ami mango na justice. Est-ce que justice ekoki kokata likambo ya mutu dia sa kufa justice osali likambo mutu akufa déjà ça fait le temps ça fait 3 mois ça fait 6 mois est-ce que oyeko avouer que obandai ko violer ye bakanga mobali wa kende boloko ou bien ayoka mawa papa bana na ye na liaki bambongo ngo na tambola pe na ba jeep o mobali nanga sombaka bandeko bolobi nini na likambo en tout cas to suki wana pona lelo ya kolobe nanu eza ebele te ngai pe nazozela kaka bino boya kaka bokoma ya bino ba commentaire est-ce que asala nini et bongo soki na moi pena ba commentaire na bino eza mwa mbilinga ou bien ndenge nini wana na koyi komema na live mais soki na moni bosololi kitoko ou bien soki bosenga ala danoise memango na live to komemango na live mais bino pe bolinga ba live ya makambo seriete bolingi ba live ya bambutu ya koswana ya lukuta Karine aboti te Karine zemi te a l'air boye sabino Karine de mo compte internet bosiliki ote. Voilà. Donc, botika la malam, bon week-end, samedi malam, nabino nyo surtout, tokutani prochainement, wana mama leki nabino, olingo lingate nanko, nazali mama leki na yo. Voilà. Abonnez-vous, partagez l'émission, et osala esengo makasi, pour nato luka mama, asala, nini, na mubali, ya boye. Bye bye, bisous.